Bote na bino banson bandeko balandi ya émission na biso mokolo ya lelo. Solo émission oyo esikaka ni bolisila kana kolanda manaka na biso baindo pe kobalisa na manaka ya bapaya. Na bongo mokolo mwa lelo tozali mokolo mwa nkonso mwa libwa sanza ya misato na ebandeli ya bopemi ya misato na mobu kama kwa na tuku misato na moko na eleko ya fula tete. Oyo tukolimbola. Tozali bongo na 9e jour na kati ya 3e mois na début ya 3e semaine na période ya saison de pluie na l'an 131. Oyo ezali bongo kobalana na manaka bapaya. Oyo tozali mokolo mois vendredi 29 novembre 2019. Solo na mokolo mwa lelo ezali na makambo bele esalama na mokili kasi na oyo esimbi biso tokolobela 29 novembre 1990. Esika Conseil de sécurité ya ONU epesaka nzela na ba état membre esalela makasi nyonso oyo bango bazali na yango pona sima ya le 15 janvier 1991 baluka kobengana Irak na mabele ya Kuwait nde elamusi makanisi na biso. Conseil de sécurité emoni ete Kuwait ezali agressé na Irak pona bomengo na bango ya pétrole. Basali nyonso bazwi décision babengana bango. Mais boni Congo oyo plus de 20 ans ezali agressé na ba voisins na ye to na ba groupe armé oyo ezali kouta na ba voisins mais batukoka kozwa ba décision te pona kosilisa makambo wana. Bazali awa na mission d'observation plus de 20 ans. Le peuple congolais a telemi na Beni pona koluka kobengana MONUSCO. Pona nini makambo wana ezochama maboko te to baloba na bango kaka MONUSCO zonga na yo force na bango moko ya ONU. Po peuple congolais alingi yo te. E réalité za komonana ete MONUSCO aza na maele mabe na mboka na biso. Ye mutu aza ko entretenir ba groupe armé wana. Te aza ko doter bango, aza ko ravitailler bango. Parce que tomituna ba rebelle wana minduki bazwaka wapi? Ration bazwaka wapi? Ekotela kana nzela nini? Et plus grave na base ya MONUSCO nde bazokuta bateni, bazokuta ba minduki toyebi mikoleleki awa na kati ya ba convoi na bango bakutaka ba minéraux. Peuple congolais tola lisamisu te ya mbala oyo lokola monguna ayebani polele. Population alingi ete akende kaka. Tala oyo tokoka koloba pona mokolo mwa lelo nde totombeli na bandeko oyo babotama na mokolo mwa lelo 29 novembre mbotama elamu pe na biso bonso mokolo mwa nkonso elamu nde tokutani na manaka oyo ezali koya.